atike ngwende ya nkembo andimiko kufelanga. Ah, mais oui, qui phénomène à père on comprendre bon côté. Basene. Oh. Ba père on a des abus. Soki moi mobile ko lukanda ndako sala kati. Oh, oui. Ndako sala kati. Mais soki moi na moi ça est. Pesa bonga. Ba. Finalement, on peut nous ébattre. C'est mon ba mikolo ba ngo ya pamba de so moni bon seke ba futa ina ba franchise. Oh non. Bonda kunino moni momi basi kande ba rendo. Mi bal kunde ba futa mbo. Nde ba fana da so ye go papa na Rwanda kunda kwesaki. Nano ibiso yo kuluka. Kiri koyo. Kende koyo. Na ebite ngoma sona komela ndago ya mona. E mona na da papa sona komela ndago ya mona. Ochala ngate ko. Epi bambula nga sena nyo. Ah, zera na kartu. Ndeka na mona limia na bango na benga. Benga. Na benga. Benga. Benga senda ko. Papa. Benga, benga ni molba papa na papa ba benga ni mona bino. Allô papa, bonjour. Ouais. Papa ba yebisi ngoza commissionnaire na zwaki limia no to na zawo lekana. Na na posa ya nini? Ya deux chambres ko mona na. Ezali. Ya na commune. Nangingi papa bonga ndebe na olema na opeso mbonga makolo. Mbonga makolo en combien? Papa, mbonga makolo mamo $50 papa na ngai. $50. Na bike mbonga makolo ezaka $10, $20. Naza vraiment nani dans les besoins. Ce quand ndako eza vraiment mbongo ka siko na pesi na ngai. Mais mbonga makolo nde $50 eleke belé. Suka no 30. Na opeso ka 25 alors. Papa, ni na baka kola raté. Wala kubuyi na ngai. Aboya. Kata na yo. Kata tisosona na. Amalia. Ah vraiment dans les besoins ndako na biso ndako to mona te fa kota. Balongola ke. Ndako ezadi. Moi pour. Eza na beau frère. Na mon frère. Mon frère. Na komona ngo. Mais kofi pa ninga te ba bakota tiganga na kena na yibsaye. Na yibsaye tu so yo kana ka $100 makulu. Donc mon frère ça la nini commune Kofi. Kasi mo frère eza ka batungbali. Eza ka Kofi na zibe plana. Ba musu bafanda de. Ufa nini? Expliquez-nous. Ufa nini? Mo frère. Ah, tu vas bafanda. Robin afanda. Eza di parti. Robin afanda. Robin. Oh, ya to ngenda kunena lemba. Ah, on va lemba so uti terminis. Po ya la super. Baba no ezaka na sebu. So le baba no ekita bui. So kina baba no ebanga bui. On va y va super. Super le ba on a na rond-point, na rond-point. Oh, na va y so super. Ezaka na rond-point ngaba. Na rond-point ngaba. Papa, ndako eza to ndako eza te. Ndako ezaki. Eza wa. Bon frère. Ah papa, bon frère on ebise Kofi na siba. Oyebi soko kumi pa papa chéri. Moto pamba. Jibe pian. Moto pamba. Donc il y a des pamba coco. Na ma frère. Oh, va qui. Oyebi ngai Joseph Njati. Nani? Joseph Njati. Joseph Njati. Azali kuzena ngai. Ah, ata soda papa. Ata kuzena ngai. Asala ba jete. Ata kuzena ngai. Kuzena yo. Okazi suta zaka na bandiku te. Mais avant na siko na ma campagne, parce que yo so ba ma campagne zaka pona des personnes ko fina jibi. Et mon frère zaka na ma campagne. Papa, masa na ngai senga ke bino nde bovanda wana bolinga ka bana basi bana mbali bolinga wati. Bana na pesa ma raison. On dit Na ma senga papa. Tokena na luka ba commissionnaire. Toke boza wa. Boso ko bingi ngani. Papa, on ndinda kuizati. Nani binda kwezali. Eza la suwa. Oyebi wala swa. Nanda kwenye azo chaluka tena. Oh, wewe so. Ebo ula imwa banda. Acha lokate. Azo chaluka tena. Bongo wira kubanda. Yazo ngani na Kongo atokenda Equity. Kobanga te. Uyo ke Nazala mbongo na coach. Ngamoko nafuta pa transport toke tikuna. soza mama ke kuna pena bongo. Na Ba otamu izoba ro baza ndako pesote. Wela sana zalunga na Kongo atokenda Equity. Pas de Equity za problème. bena kungu. Naketa. Equity za. Ese le Congo. Boki Equity za. Equity za na Kongo. Wa. Ena bandundu. Boba ndeza. Bandundu za na Kongo. Eza kina wona RDC. Ah papa, oyebi mbuga te. Yo ndo ebi moko. Yazulu kandako. Oya mwa fanya isi bakama. De mo frère mtakama kia wana nyo. Non. Buga zipo. Ah, papa, oyo komi problème ile.
oli kamnini koto pe na makasi lunga bana boni boiko lunga mbongo bya yako so na pareil nazo komi na bato adresse tunaye mama moko boyina mwana ne ya mwasi tukutirike mama wana abazo yo luka ndako yo kulukanda yo luka mbongo si yo luka mbongo nie luka mbongo le serious yo luka mbongo yo luka boni boiko yo luka bien to find boy yo luka ana luka mbongo na lubi boya soit poulet soit poulet nazo ibso soit poulet monsieur usakanya pasi bimananga tukena wa ozo usibanga ba mameli pani nsimbe pasi na odaka bupani odaka siposo kwini yo makaraktere ne yo izali malamu te mukolo wani na moni yo lutele mina rosi wambisi atele mina rosi wambisi baza kusolula ale aye mara moka bandusi ma yeko taba mameli siko yibi ko siko mbisa azali kuzena ngo yibi aza kuzena ngo yibi kuzini ne yo aza kuzena yo ba kuzini yo ba tu aza yibi so Tino come yibi tino come aza kuzena ono ke tembe ni yo iba mafiosi aza kuzena yoka yo bato nyonso baza ba kuzini bongo Cornelie Nguidi aza mwana mwasi Cornelie Nguidi aza kuzena kuzingi kuzina dala pasi malamba ko yibi ke alumba koyo bazila ta pasi na soka ye ibongo nie aza kuzena uyi ba na soka nie aza zila nie ba masuba aza kuzena yenyengo olubina olubina masuba wewe musuba masuba tusuba tena kasi kumba wala kuzena balazi usuliyo omaliyo soki tulandi makamu na yo kukanisa ndeti tulangwe ala papa tutala kayona liso moko boye ya mutu moko azalukula dala na eba mu papa na sisi aza kuzena kanta mama ye ote mama abwe ya yotelma kuna mwa moya mwana yo oye yo mtaputa mwana oputa ina mbali osela mbele abotaka moto na nzete osela mbele lambani neza malamu te papa aba osela mbele fanda fanda papa fanda so huyu vanda papa boni boye kokola te ya fanda dia tinga fanda mama ya fanda tika tukabula wote ya mama ya fanda mama ndako yango buzuluka ndenge ni bubengenga mwa troublema tozoluka 3 chambres salon na cuisine ozoluka 3 chambres salon ya cuisine ezali na salle de bain na kati ezali ça c'est fait ezali ça c'est fait salon cuisine ezali salle de bain de salle de bain cuisine moko et puis 3 chambres salon voilà c'est $500 $500 kati sa $50 ezali kasi yango tozolaki na yo te mama wana ezali makatami soko olungwi kaka na makatami okuti boyi apene liboso de pakasieri na coin kasi eza pe ezali principal ela musika bopela mbongo makolo okaibuka mwana mondenge nini kanu pesa mbongo te mbongo makolo ezali bele te $10 kaka nalubia papa ngane mama mama mwana mwana te akotola na ngai ni papa boni buzoba solo tangi mbongo soki poseza benga ngama ne betoli na nzoya bangala fiela pambe ozaluka ndako kombesa ye tika te papa loba na monoko nazoyoka na nzoto mpona dia c'est bon oyebi ata fito mimbesi oya musicien nayebi musicien azotia ndako nezoka te kasi mema biso totala te kasi makulu yo oza mobali nga naza mwasi baninga na yo ya nsima bango bakoyeba kasi tosololi yawe esileli biso te ye ata fito mimbesi ndako ne ezaka na cité ma campagne
obima mofwebi oyebi baba esusi bofwebi moto oyebi moto otambolaka nga natambolaka te nokoyeba ndenge eza baba akianza po bima ser ministre golo ezobalongo dibonome ezaka pana nyoti ndavana vana dibonome ezaka dibonome mutabana vana ezaka nanyo ezaka tabule oyenda batabule na dibana bandako ezali ebele meme na petrogoro soki bino bolingi kuna obi petrogoro ye matakuma yo nzako eza na matakuma yo zela boni boni poto mata ya pigeon bozoteka biloko ya nzoto to bozoteka bozopesa bandako badresi ya bandako ya mabe te eza biloko ya nzoto bozotanga sikoyo bosepeli kaka na oyo eza pembeni ya garanti bowana combien de mois solobaki ya 4 mois te moko ya balabino tolobaki bien 4 mois 5 mois butele bango mpo bazanga mwa moko utika ya luba pone utika ye libuso pone yo dia yo yo yebi teke il faut toluba 5 mois pwana mwa moko tango bakozanga tozwa moye ya kubima ozopanja nazobeta tolo mpona yaya na ngai yeswe atiki ngwende ya nkembo andimi kokufelanga bolingo nini oyo eza vraiment extravagant natala bana bazosalaka banini na tiktok nalobia ntango oyo ya ngombi ngombi si bakamati oyo ya ngombi si bakamati atikali kaka moko bonjour ntango oyo ya mateti bakamati ntango wana ya mateti edingo atiango selemani takamati nabana yo tuna yembaka mandako emamaka okasi ya boye ofala mama fanda Non, 2 chambres, salon, cuisine. Ils ont un appartement. Na $200. Ça débête na 4. Salon, ils ont moins vaste. C'est bon, ils ont. Ah, ça n'a pas vaste. Papa, bino mo matsa banda ko ye. $200 ou comme ta bino basha boy bolinga nda ku ka. Il faut tout na ye. Nganda ko za karo te papa. Oh, ko tu na bon bana na ko ba matsa so. Biso ne to lo ba pris la biso. Mama, on a ye. Oh, on a solo gagelanga. En autorité, bon tonton likona la dona. olinda kweza vasse Vaste. yo tellement wa quoi. On dépression pour le nid. atika ya fana ngate So ya vanda kasi. Soraya yaka. So na nye. Soraya Azuma ngula lia. Lia ti. Oh. Tala. Te Soraya je vais ça pembe. Oh Soraya. Azuma ngula mbongo tali Deko na ngai. Soraya passe. Grande sœur na ngai. Ya passe. Ya pas si ndenge. Soraya na komba pamba Yo mona suki na mona muteze ya moins cher. Ba oke tchesa mona batiki. Yo mona e moins cher ndazana. Kulanda pembe yote. Oh. Yo moni suki fallait atchesi na mutute yango. soyuki Soraya tatangeza nina zibe pe Yaza Soraya mwana jibe. Bosonga na la dona seke na la dona novelas. La dona. Beaucoup ni kasi. Na lovela. Hein? yo komino la Papa, et tout qui est la vie, tout qui est. ah mama la bonne Oh, papa. Il faut quand même on a soif. Maman, soif, on est le monde nous parle. Non, on se sert la pas ba client pour aller. Pas y ko kanja ku mama. Ya ku fanda. Sois poulet. On lubayanga lokote. Osaka sisa timbisa ka pop. Fanda. Mama. Omani na avenue ya sima. Ezali na ndako moko jawa na commissionnaire Kande. Mon commissionnaire pourquoi commissionnaire mon lit. Mama, tu vas pousser dans une commune. Kande ya yoza. Commune.
awa na nsima mama mama ezali na deux familles lopango moko ezali omoni oyo aveni oyo na nsima awa oyo eza na nsima awa ezali appartement kaka deux niveau sikoyo na likolo appartement te eza ndako ekasi na likolo ezali na fuga fantôme fuga fantôme azali na likolo azali mwana moko boye voyageaka na ye sikoyo na se wana ezali lokola deux porte rosi wa mbisi azalaka na coin boye na coin boye ezali vide mais soki rosi aza na cc que tokomi déjà 3 personnes papa on a pas maman tokomi 3 personnes là-bas maman nalobi oyibi musicien oyo ayimba aza chanteur papa nga aza posa ndako nana wayimbaka wata hérité batana be po bani mutu na pembe oyo azobeta poncer le 25 décembre oyo otolisa sasi baki oyo azotia libaya wenge ndimba fo bazala wana oyo azoyibisa papa loba mambo eza important obi eza ses efforts bon hérité batana be po bani mutu na tembe bon boya toluba na pela natika papa moka na moi bo abeta ala dona yo zalaka moto kana moka te mwana oyebi ke bino kosala bato mabe ya bomi minda oyo soka kote ezoyeba na teke nga nalingaka blak te nalingaka busoka mobali nanga akufa tikelanga lopango navandaka na lopango na nga naluwesaka bandako na nga na ndenge bien nalingaka baproblème na balocataire te parce que on ne sait jamais lobi locataire pa kokoma ma lopango tosalakanga papa nga na bino toza famille nga na bino toyebani toyebana nini ya fianto nga na bino tokabo kasi maa te nga na bino tokabwani kabo bolievanga batanda tika nga kozala leki lokal kolobana lelo te bolievanga tata bato ya ndako kuna jeune fille mona mobali ne bauti kuna na ndako nayebisi bango nga na simba bonga ndako na bango te mabangu ya osala escroquerie ese ebele babima na fille nanga nga na bino tozali mama na ndenga mabete eskisi mama na ndenga mabete te tosolola makambo boyi mokolo nini Bonjour papa. Kosalika bien pende boko. Omoni nga na so bongo na bino te. Ndako bato so bongo na bino bango ye. Mwana mwasi oyo na batato. Yo mbali na ye na tike bino sha. Sasa ngana sala ngana jajo ke. Sasa Ndako za hapo. sasa ngana lunga nga. Karisma. Sasa ngana lunga nga. bango ye na ye Sasa ngana lunga. Zana boy. Asanso yo. Machana osala papa, moye ko sila yo. Oke no hospital. Papa. Yebi sanga yi. Nasma mwana maboko. Wabi mbongo. Yamba.
problème eza boye bapesaki mbongo ntango bapesi moto tokoti na bachambre wana toyebi te so bango bayibaki mbongo bazali na mbongo makolo ya garanti ya mwa moko te faut koluba vérité la vérité libère la vérité letu bapesi mbongo ezanga mbongo bakomissionnaire miyibi bozosa mbongo kolanda no bango te baokoso moto bazangaki mwa moko ntango bazangi mwa moko ye apropose na propose oni ngai na propose alobi ke papa toza sikoyo na mwa moko te bokosala nini oyebisinga bozoamadona alobe bongo te alobi na ye bon papa aza mutengo okoli avant ajour eza moke mokoli okoli avant akosi ngai naloba verité na ye moko mutu abazi atan tokomi biso tonoluka ndako ya desa ere tokomi yabe ndako eza $350 eza mpe 5 mois yoka te eza 5 mois o na kopesa bino 3 mois leba mois oyo etikali yana eke nango nango kolokita bino $200 donc maman on a que son homme c'est bon garantie nous na bakse bino garantie moi et s'il y a 2 mois maman quoi barabas ils te bini to ils sont maman to kana 600 moi ngana zulu bana nga vérité pas ni vérité ni no moi dans du code na chambre du code na chambre ngana kota kina yi dans du code na yi moi dans du code ki moi dans du code ki na du code na yi na yibite na zangi na mbongo na pose kota kite ngana kota ki barabasi ngana kota ki moni ba shobo sa dans du code na chambre na zu yibite ngana zu simba yesu simba ngana yibika zu simba ngana ti mbangu idimwe biso en réalité tozwaka mbongo ya garanti ya bato te toliaka nde mbongo ya commission soki ozala mbongo te nde tobimi nakaluka ndako epana oyebisanga ke ndako ezali me ntina suka nazwa ndako te donc yo commission ekaka na bana basi na yo mpe vraiment oyena mbongo na yo epuis ozwi mbongo opesi na nzoto bayiba esu mbongo yango ngai napesi bino nzoto na ngai oyekoluka ndako oyekoluka nzoto oyekopesa nzoto te pesana ide nasala nini yo moko pesanga ide nasala nini balio mbongo balio na nzoto est ce que c'est normal topesana ide toa bato te tanga na porte wana avina bino nasala bino nini topesa na idée topesa na idée ufonda idée na ngati natuni adesso pesa na idée nasala neti nini yone natuni babomi minda aprenga na koti epino ndekoza bapapa midimba eloko bosala est-ce que c'est normal oza bakomissionnaire ya lokuta ozolia bato mbongo na basi ya bato ya mabala napekisa bango Edi, tika bango papa. Boke na bino bosali musala na bino bien. Bando baza mayele makasi. Merci papa. Merci papa. Papa, yo pe ya mangai. Yaka. Yaka, c'est la famille. Merci. Boke na bino. Papa, ya.
Yaka, Toyama, c'est la famille déjà. Yaka. Yaka. nazobeta tolo mpona yaya na ngai yeswe atiki ngwende ya nkembo andimi kokufelanga bolingo nini oyo eza vraiment extravagant nzambe monene boye andimi kokuvelanga moto akele nazalaki alokoti apesi valere yango nabeti tolo mpona sana yaya na nga